Mbote bandeko balandi émission na biso tozo kende wapi eza bon maman Nicole Moisanza na sepeli bo comprendre moi muke makelele donc toza bongo na kati ya fête 18 ans ya Abraham mwana ya papa Leblanc na maman Philo na kati ya Switzerland naza bongo pe na papa na biso Ago Prod cameraman oyo nazo kende partout au mona boye azakaka na filmage yango na kange mo muke a expliquer biso po dadi forme chore simbi abengaka ye toujours lumière en Nzambe na kangi pe DJ dadi forma wa ye pa na passeport vert donc partout azokota kaka na ba fête azobeta kaka alors bon comprendre moi muke makela la musique. Papa Go, bonne santé. Bonne santé, très très bien. Nandenga mukete. Na sepeli vraiment romona nayo. Boli misamo muke po ya za derrière caméra, mais quand même ça a fait plaisir à expliquer biso moi muke. Hein, filmage na ye, inspiration na ye, bandaki na ndenge nini. Parce que tia comme lelo pas professionnel. Hein papa. Na sir ba amateur pe bazotala yo o balingaka musala oyo. Expliquer na moi muke. Ouais. Merci na public. C'est Ago Prod. Na loba mingi te mais quand même na ko expliquer bino muke. Dès le départ naza technicien, na sala électrotechnique et puis na repérer peu ordinateur, c'est un bon informaticien. Yango ekotsenga na monde ya multimédia. Donc filmage, montage na ndenga mukete. Na loba nanga mingi te mais ba image yango moko ezo loba na ndenga mukete. Niveau ya public balinga batala justement qualité ya image. Tango qualité image est bien soignée, bah DVD est livré. Alors justement, ils ont bien de la clientèle, n'endenga mukete. Voilà. Là sur le bill comme bah DVD est livré, donc bah filmage. Parce que moni quand même musala oyo, bah tout monsieur sur mon abeng ici mout pas filmer image azozela azozoate. Mais secret nos anini parce que na Switzerland au Québec, Fribourg place na yo moko na commune na yo. Oza déjà ah tokuta no ah na orbe donc oyoka kuna Lausanne ozobima même tina libanda nasi nazana ba amina nga ope baza na libanda partout quand même caméraman professionnel o aza pona nga za honnête mais papa agoye biso secret na eza nini po bazo zoazo partout et puis on dirait batu bazo ozo sepelisa bango ou bien. Ouais justement merci pour la question. Omoni faut zo musala au sérieux. Tango pesi mutu promesse que au livrer ba DVD faut que ça yango to ebi ke go sangsa na kayu na vie ya famille na montage eza facilité mais eza eloko ya ko sala programme au planifier on ndenga mukete vraiment faut que ça la DVD au silisiango au pesi soko moni ko ça na retard au bengi kolo image obike na ça na retard voilà c'est juste là eloko na lobande yango wana. Merci beaucoup, c'est gentil quand même. Moi, tant au Pessibiso, merci beaucoup. Alors, dès qu'on a le changement de mentalité, tous on a besoin de quoi avancer. Na batu o basala ba filmaka na dide dadi forme net tous on a été rejoint et kalate donc ngai moko maman Moisanza soki batu ba yo sepela na yo parce que ozo zala bien donc ozo sepelisa posa ya batu. Ndé papa na biso Ago a expliqué biso vraiment tous dans la carte ya fête ya Brian. Alors joyeux anniversaire Brian, c'est Tante Nicole et puis tobo sani bongote na papa na biso wana kangie les millionnaires de Witibomer na zabongo na madame naye Bibiche Ndofusu motema les millionnaires na zabongo pe lisusa wa na kutani na motema ya papa ya maman Philo les blancs. Alors faites vraiment ça bien toza awa tozo sepela et puis papa Ago na sir to comme na biso na suka bandeko na Facebook en direct ngai kaka na la sabino quand même que non mokilezo baluka zo changer donc vraiment papa na biso a filmaka aza vraiment très honnête donc si on a présenté binoye parce que na mona rae mingi et puis ça la musala na vraiment bien makasi tous on a besoin ya bato abona kati ya communauté moi maloba suka soko za na ba dédicace ya kopesa. Merci. Na pesi bambota trop na tous les caméramans, il y a Mokili Mobimba, toujours ça la même boulot.
Bambote ya trop na bino nyonso. Mbote ya trop na ba DJ. Bonne année na bino nyonso. De loin de près, je vous tiens à cœur à tout le monde. Merci. Merci beaucoup bande kolanga bala émission na biso bambote mingi na papa na biso na Yverdo awa ditu motema ya mama Mamita bambote mingi na mama Benvinda miezi na Zirike bambote mingi na mama Bonheur motema ya papa Nono na Tessin et puis Dide Dadi formation Simbi kala mingi te nazo zoyo. Alors ezaki pour maman Nicole Moisanza bonne fête na bienvenue surtout. Tokutani prochainement.